Merci Babissal. Nani Kongo, Rosa, Abaïna Charala, Spets. Ton revendre en tout cas, c'est pas une chose de la répondre au transport. Il attend de la civilisation. Désormais, ce qu'il a dit, poser une live à Combo, sauf Combo la Congo au time. Tu peux poser des questions à Batunion, sauf Combo, parce que je ne répondrai pas. Si, je ne répondrai pas. À ta Combo, je ne suis ennemi de personne. Mais comme deux Moussa nous a reposé des questions, moi Moussa nous a répondre. Si on pose la question à Combo Naï, réponse à nous a Naboui. Merci beaucoup. Tu peux poser des questions à Batunion, sauf Combo Naï, parce que je ne répondrai pas. Si, je ne répondrai pas. À ta Combo Naï. Mais si tant on lobby bongo, on lobby peut-être au boy polémique, to lobby pour plaire bande kuna yo e kuna, to bisonde o to sala banalize to lo bateke to tiko kabula bande kuna biso. Tant ya lobby bongo batu ba bosani, mais ba communicateur, ba chroniqueur, ba chroniqueur ne ba kabula ka batu te. Parce que ba tchanga mutu mundu qui te pour nous répondre aux questions. Tolobaka makambo bandeko bayaka na réseaux sociaux o mutu ye moko avanda bimisi na etando nde biso toyoki tomoni si la bisalu va redémarrer le théâtre ezozala redémarrer bandeko ezaka te mpo bandeko bazoyuta famille libota bazoya kojoue na SB nde redémarrage non eza parce que mokili banaye kokroire ke s'il aza conflictuel azaka na problème na baartiste comédien nyonso lelo bato bacomprendre ke non si on a besoin de l'hypocolia, pendant moi, bateau manté cocolia nango. Il fallait au moins combien des années bateau va souffrir na kajoana, bateau va jouer na hypocrisie, l'amour. Donc je pèse mes mots, bateau va jouer na hypocrisie et pas ya bela quête ya bajete. Bela quête on a ébatté. Et puis ti lelo va jouer na hypocrisie pour a sombaka moral na bango sombaka confiance na bango tango bible ekolobaki prend toli marche et ezalaki te kaka mpona bato mosusu prend toli e marche wana na famille liboto ekosalema bato baye kozwa li na age ya kimokolo baye kocomprendre liberté bazalaka nango depuis kala oyo bazalaki sous ordre ya domination. Esanga koti mobulu yonani oboya sila yonani oboya mams yonani oboya okapi nalobaki yango télévision kotika la moko SB number 1 numéro 1 ya ba télévision nyonso ya production ya cinéma ya Congo oya koboya asala mokili na ye tonton Irano de retour nazalaki te nasalaki moi déplacement boyebi kaka na cadre baffaire mpe ezangaka te en dehors et peut-être ya boulot oyo tosaka mpe na baffaire mosusu tosalaka merci mingi na fidélité confiance ya bandeko nyonso bazwaka libakwa kolanda tonton Irano na Clé Média Télévision nzungu bansango ezongi nzungu bansango oyo boyebaka yelaka bino toujours bansango ebele na ngambo ya cinéma tobosanaka pe te analyse sur avec tonton Irano ya liwana ezali ba concept oyo tosalaka mpona komemela bino ba nouvelle komemela bino divertissement parce que peu se divertissaka na oyo toyelaka bino à travers SB merci lisusu na babakuku nyonso bali partout na mokili mobimba bapesaka biso confiance pourquoi pas na tanga kombo ya mama Zozo na Inde la mère des opprimés tomonaka lisusu mama Elimbizi hymne national sans oublier lipasa ya Sila Bisalu mama Chouchou na Nyota mama Fima Emba mama Françoise Boza Ebele ya Yoyo Machamumenu ya Mami Longo en tout cas bozala wana tonton Irano de retour tozongi banalise tozongi ponza pona ko sensibiliser toujours objectif tolobaki ezali kotombola kita SB kotombola kita ekolo à travers ba œuvre ya SB
soki tolalisi miso en tout cas mboka na biso kozala échouer na niveau ya cinéma ndenge toyebaka théâtre maboke oyo tobanda kobenga nzonzingi sila achange yango couleur sila akotisi professionnalisme na monde nango yango tolobi lelo cinéma etikali moko na sens ya production na sens ya ampleur na sens ya baeko atako bandeko bakosala pli mie ke sila atako baza na basoutien ya bamatériel atako bana basoutien ya basponsor me na bokasi ya mwana mwasi oyo bosila bisalu alobi akotikala nsima te akolongola théâtre na ghetto akolongola oyo tobengaki populaire atiango na télévision na ndenge ya propre. En tout cas, merci beaucoup à tous les abakouk au Bali partout dans le monde pour soutenir Rabiso et puis bon dimanche Mtolobaka tonton Irano et les sous. Pour comprendre, on a changé plateau à Sika parce qu'il y a ça qui déménagement et je gagne vraiment tant en cas si pénalisé qui n'a pas en cas si bandeko et même corps pesa ko diminuer parce que ko changer ndaku boye bi mama ndenge kendaka. En tout cas, on est là toza chiko boye awa bokomo na pene tonton Irano lambaka. Na osala pene sur le quoi baninga pourquoi pas na sala nga pena ka mototi na vivra pe na za rolo quoi pe moto a vivaka. Donc beaucoup découvrir ngo si pas na clé média télévision peut-être aussi na ODC dame de fer officiel beaucoup vivre be lubu pe tonton Irano pourquoi pe to lamba to ko sala ngo ndenge batu musu ba sa raté na ko lamba na ndenge na nga bo bibiloka doko to to nolia na foko na ma yo to pe na boy to ko sala lisolo ngo pourquoi pas to pe sa pe mbote mingi na dox ya mukendi la fille télégénique voilà na biso fidèle na biso et puis to bossa na raté Edwige Mavungu na niveau ya Angola ba fanatique ya Angola tonton Irano ko ya pe wana to savourer SB na ngambo ya Angola ngamo na komi nanga ambassadeur ya SB na niveau ya diaspora na ko bima na ko kende partout pour ko évangéliser SB pourquoi pas na sala ngo na uti Congo Brazzaville là ya ngina beta li solonga passant na moni be fijio na bakosa ki bisote na ko lakisa bino ba image na uti Congo Brazzaville là na baki na ko suka makambo kana ko lobate photo luka preuve à l'appui ndenge balobaka tango ifo eni ngonga sebele mingi ngonga ekokende tokendaki to vérifier tomoni pena ke fin ya ki lukuta bakokosa baimboka na bakampagne ya lukuta awa bomoni SB ebondi kozwa ampleur mosusu parce que tokomprenaki eloko moko silence ya sila ezaka faiblesse te mpo na ye kocomprendre eloko moko mpa sila ningaka kosiprendre bato na baide bokobima na gauche ya bimi na droite ngai nde na mikosamaki nalobaki tolamuka sur le plan visibilité na SB parce que na remarquaki ke tokoti mingi na légèreté ya baactualité tozosambale mingi na baactualité nzoka mam sabongisaki plan B na ye plan B ezalaki nini ya koboya koyoka biyoka ya koboya kotala bitalatala alobaki no oyo nyonso aza na besoin ya koprester parce que alobango officiellement te mais na misala tozo comprendre langage na misala keno sila afungola porte depuis kala pona moto nyonso kasi bandeko o babandeko croire que bazaka la bienvenue to les bienvenus na SB nde lelo ba comprendre que non tozaka na biso pona bango tala da Costa tala Gesho tala Kingandi tala boye na boye en tout cas eloko obanga eza susu te mombe se kotizelo tokende alors kokende na bango eza pona koloba te famille kabwani boko kozala libota moko bobotami bomeli libele moko bobotami bobima bolia sani moko na famille kasi kozwa ya moto na vie edépendaka nde na Nzambe bandeko oyo basusoli lelo ke bazalaki na bokangami bazalaki lié na balie moko ya mabe soit disant famille nini famille bandoki mpe ezaka famille na français bakobengango ka famille bakobengango cercle bandoki te to bakobengango clique bandoki te bakobengango famille ya basorcier donc bato bacomprendre ke lokola tozalaka na famille oyo eza ya bokangami il faut mutu na mutu aluka s'épanouir mutu na mutu azwi liberté mutu aluki a se défendre na vie na ye parce que ntango bible ekolobaki prend toli marche ezalaki te kaka mpona bato mosusu prend toli marche wana na famille libote ekosalema bato baye kozwa lina age ya kimokolo baye kocomprendre liberté bazalaka nango depuis kala oyo bazalaki sous ordre ya domination biso baye tokomprenaka lisolo okala tokomprenaka sous ordre ya domination na biso te biso tozali en individence bana na Nzambe il faut komona musika
akolia nini bango nyonso bayuta kuna ti ba hypocrite baya pembe na sila mpona koflatter. Non, 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 non. Aujourd'hui vous avez compris que bato bakokima délige, bato bakokima pharaon, bakende kolanda bana Israël na nzela ya pasi ya 40 ans, ba comprendre que te terre promise moko ezalaka. Bato bandima ko marcher ensemble na sila bisalo, ba vivaki pe tant moko ya souffrance. Aujourd'hui bazo vivre bonheur na bango. Pourquoi pas bande ko musu balanda bango? Même une histoire de la Bible, Miss Lolo Zali a été, pour comprendre que parmi les enfants d'Israël, se contre des acquis, bazalaki. Par contre, se contre des acquis, Moïse au Kosibiso. Alors aujourd'hui, tu vas se rendre compte que non, SB en tant que Moïse, ou à Longola qui a délige, tant que l'on toutefois. Il faut tout le sauver théâtre na biso zo na délige ezoloba à d'autres termes que langage ya koloba que place théâtre zo na souffrance ya bokangami artiste faut la dépendant to dépendante ya moto non eza kindengona boye ba période comment que artiste faut signer contrat bandeko avant SB Salema ngana zaka mingi na passé talinga kozungisa batu na passé. Soki bokoloba kete sila lelo komo somba batu na mbongo po ekobima nano bolobi yango te bokoloba ngo ke sila komo somba lelo batu na mbongo non boyeba ete ba chaîne YouTube esalamaka avant SB et comment ko signifier batu ba contrat et comment qu'il faut signer contrat po to boyi o jouera awa en tel que sorte que batu ba moni choisate ba comme ko signer ba contrat. Il y a des artistes comédiens boyeba qui basaki na ba contrat na ba chaîne YouTube bazali. Qui no lelo? Alors, pourquoi tout que nous bête les solo que si la zo somba bat mbongo non? Par contre, il faut féliciter Sila Bissalo. Sila Bissalo a réussi sa vie na SB seul, Pandeko. Seul. D'abord on a ba kuta biso na SB Sima. Bazala te tango tozalaki bayeba ete si la souffraki na likambo etali artiste a jouer na SBT par rapport d'abord ya ba fanatique na et par rapport aussi ya koto artiste wana jouera mingi o ba futaki mbongo o ba somba na spirituellement ba somba molimo na donc même si la azana yé besoin azo souffrir na ba artiste propre na ba fanatique propre ya SB o ba rubenga ba rondima ba ko accepter eta jouer na SB et puis akosibir lisusu pression ya siko azora moins pata na ba film bela salaka. Vous allez comprendre que si la nga évoluer ndengeni ni tete tonto Jaco ni tete maman Theresia ni tete tonto Elko ni tonto lui-même Sila elle-même plutôt et les autres. Pour dire que SB est la maison mère. Tant que maison mère est au Salema, tout le monde a un BCBG et ça aura déjà un point lourd. Au bateau, et là, ça va jouer en son chancité. Et roi de la forêt, vous comprenez que c'était quand on est dans ma selle, aïe, aussi mbaramoti. Et aussi mbaté, quand on a Adolphe, aïe, aussi mbaté. Mais tu comprends qu'il y a une histoire, il y a ban lelo, oh, tozana bon combat plaire. Ezaka bana maison mère, ezaka bana SB. Donc c'est des mères, mais autant pour les pères. SB est égal à maison mère, Wenge maison mère. Wenge maison mère est égal à SB Sila Bissalo. Pour qu'il y ait une analyse, pour comprendre que nous tout il a raison. Sauf que il y a une différence. La différence c'est ça que si là se sépare quatre na belle vie parce que bazaki ensemble non. Non. Si la zayo loko ba maika monane oyo soka ya simba album na yo tel que Fally Ipupa soka ya simba album na yo tel que Ferregola et Héritier Watanabe au mona ba réussite kozala donc ba si la bazaki loko ba maika monane oyo aza important aza loko ba JP Kiss donc soka simba album na ozo sentir que quand même vous avez moins 70-80% ya réussite album donc vous avez 80% ya réussite ya film. Tout le monde a top vision, tout le monde a SCP Lisa, tout le monde.
Alors Maïka ye moko sikoyo asala orchestre topesa ce exemple ezandeti nini. Et puis différence à Maïka na si les ake si la ye moko moyembi Maïka yemba te siko si la ye moko moyembi ye moko kombo ye moko pa arranger soka na iloko na pesa lubu et kitoko mpimbo. Il fallait au moins combien des années bato ba souffrir na ka joana bato ba jouer na hypocrisie ya amour. Donc je pèse mes mots bato ba jouer na hypocrisie et pas ya bela keto ya bajete bela keto na yebate. Et puis ti lelo ba jouer ka hypocrisie po asomba ka moral na bango asomba ka confiance na bango asomba confiance na bango. Na pesa bino exemple moko simple. Gelo kimbimbi soupçon bimi ke no nga sala émission akoya ko relater ba vérité cachée tout comme ça. Et ça exemple nazo pesa. Ba eko komi pa bela keto balobi ke no zo ta mon loko ya koloba te. Olongo pe musala te muta longolo azate sauf que zaki suspension tout ça zongela musala no comme il faut. Vous croyez vraiment que Gelo Kimbi mais on s'en musala avec amour sans hypocrisie? Non. Alors comprenez déjà que bateau ba corrompre nga pour peut-être d'abimsa la vérité to peut-être à la sonité na ngamu na bango. Alors jouer ne kan hypocrisie mais en vrai terme alors comprendre na vrai sens c'est amour et aux alaté. Yango nde ebele bazaka kuna okaka ote maman notre maman non eza amour vrai te. Biso nous tobenga artiste ya ko prester to ko jouer na film ezalaka na téléphone ka téléphone ba réseaux sociaux ba tila biso. Alors qu'est-ce qui fait que si la tonga bengi ba artiste oyo ba jouaka kuna ba ya rapidement comme ça batala simate batala ba bien fêté batala ba souvenir té batala nyonso wanati. Il y a quelqu'un qui va me contredire ici que basa ba artiste indépendant tiboti ko lukila bango ba problème bazaka na problème mutu te. Non, il y a d'autres bazala vraiment na ba problème baninga. Il y a d'autres bazala vraiment na ba problème baninga. Toko sanate. Nga taba chelinga combien na SB wana pasila na yo joueti. Oh bandeko bote les missions moko Gingomba saliti Gingomba lo botangila nga komba silate madame Berti nasi la bisalo nani koyo osa ba image ya Allah soit ton le vendre au non en tout cas c'est pas je fais la dernière répondre à pour il attend de nasi désormais ce qu'il y a mis poser une communion sauf comme on a dit au time tu peux poser des questions à la communion sauf comme on a parce que je ne répondrai pas si je ne répondrai pas à ta communion comme vous l'avez si je ne suis ennemi de personne. Mais comme Dieu Moussa nous a reposé une question, moi Moussa nous a répondre. Si vous posez la question à Kombonaï, la réponse à nous a Naboui. Merci beaucoup. Tu peux poser des questions à Bakignon sauf Kombonaï. Parce que je ne répondrai pas. Si, je ne répondrai pas. À ta Kombonaï. Quand on a une question na été, quand on a une été, donc tant qu'il y a un sauf si là, il est libre. Et c'est infraction il est libre, les opinions na et ça va propos na ils ont engagé et monsieur Zali. Nathalie on a tient mutu na sena c'est le niveau bon lobby. Pour ça aussi la bengi yo jouer. Yambang sans hésitation. Mais si tant on lobby bongo, on lobby on peut-être au boy polémique, to lobby on pour plaire bande kuna yo et kuna
to biso nde oyo tosalaka baanalyse oyo toloba teke toti kokabula bandeko na biso ntango ye alobi bongo bato babosani me balobaka bacommunicateur bachroniqueur bachronifoite nde bakabulaka bato te parce que batiaka mutu munduki te mpona korépondre question tolobaka makambo bandeko bayaka na réseaux sociaux oyo mutu ye moko avandi abimisi na etando nde biso toyoki tomoni biso tonote kaka ke abi batangelaka ekomba sila te toyoka alors coup chapeau asila bisalo na Fox oyo démontrer na mokili ke non même s'il y aura des parleurs même s'il y aura des diseurs mais oza maman olakisi ke objectivité na yo ezalaka d'abord mosala na yo parce que tokoba noloba banda lelo ti lobi solution kozala nango ti to sauver a et merci aussi na babakouk oyo bakoti vraiment na considération bamessage oyo bacomprendre que non il faut consommer beaucoup plus SB il faut consommer des films il faut pas aller beaucoup plus na ba actualité moko nul il faut pas kokota na ba matière epola ezanga sens otali ozape okoti na mutu ya oyo ezali film c'est bien nde lelo tomoni nga nazobenga ngo mise à jour ndenge papa Chera lobaki nous allons redémarrer la musique si la Bisalou va redémarrer les théâtres ezozala redémarrer bandeko ezaka te po bandeko ta famille libota bazoya kojouer na SB nde redémarrage non eza parce que mokili banaye kokroire ke si aza conflictuel azaka na problème na baartiste comédien nyonso lelo bato bacomprendre ke non soki ozalaka na besoin lipo kolia lipo na mwa bato mante kokolia nango c'est ce qu'il fallait depuis na SB oyo ezalaki souhait tonto Irano oyo ezalaka besoin na ngai SB ezala chaîne moko phare ezala télévision moko oyo lelo producteur ayoti mikili ya poto abi si là j'ai besoin de celui-là ou celle-ci mutu wana aza na SB aza capable de se défendre na kati ya SB voilà où ils ont comme objectif ya tonto Irano. Donc je ne suis pas là pour séparer des gens, pour créer des polémiques banales, pour créer des problèmes. Non. Alors, dans un deuxième point, on a remarqué que analyse parce que je n'étais pas là, je absent. Nathalie P, na musika, na moni. Analyse la maman étoile, na SB, à tourné déjà. Et il y a une chaîne de gens, hein. Ils ont vraiment battu belé bazali à la queue lele. O ba mususu. Ndenge to banda kota la publicité à yoyo. Nana lié yoyo à bana. Donc mulongo eza mwa mulai. To ça on peut buter. To on a besoin de tout capé bande côté. O te ba comme ça chantage. Non. Chantage exact mais sauf que nous sommes fiers de la qualité à travers SB. Nous sommes fiers parce que parmi vos objectifs, parmi ma vision, ma projet, notre élargissement, il y a des idées, il y a des projets, tout le monde qui est besoin d'atteindre le niveau. Parce que s'il faut comparer Bellard et SB, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont passer sur SB et Bellard. Sur le plan actualité. Bellard est avié, Toboïté. Par rapport, il y a ancienneté, il y a création. Maintenant, SB votre production ça. Oh, bien pendant 2 ans, 3 ans, il y a retard. Quand ça filme chaque jour, on a la même figure. Et l'une que ça dépense ma casse. Si l'on ça dépense, il y a ma figure, mon autre monde qui n'est pas ton quartier la tête, Kabouanaka, entre ma fali pour pas faire rigola, naba bayaka, Kofi avait misé l'argent. Que mututu aya ko na tchaka ba Suzuki kaka na académie Kofi avait misé l'argent pour na kozaba fali Montana Kamenga talaka ba buron pela longa suzu nini alonga ko kabwana na ba académia azonga na quartier latin ba de Brundo alonga Zaiko aya
bamontana quand menga alonga big star pas vient biso général de fao pe asonam aya na quartier latin il y avait encore qui balola mwana ozomona donc quartier latin on a c'était fort pourquoi parce que Kofi avait misé l'argent ça il a besoin que quartier latin ils allaient toujours à au top plutôt excusez ça mon français ils allaient toujours au top donc ils allaient à l'auteur voilà na ngina sangisa à l'auteur et puis au top il y a mon sali à l'auteur ils appellent langue na bisoter so il peut ba tautologie so il peut ba article ils allaient so qui déclassé et talingati donc c'est ça l'SB faut que c'est SB wana mutu akoya ko chanzel atacha libaya azati. Donc tout le monde a envie de passer sur SB. Alors avec le temps, vous comprenez qu'il faut encore créer une autre chaîne parce que toi aussi ça bat. Bakulu de groupe salon bango mono bazo singa na SB va jouer. Boko kamwa o bato minzoto pe bango singa na SB va jouer si la komi kabona ndengini. Mais je crois que komi kabona parce que à ça l'unité de mesure. Les mètres et l'unité de mesure de la capacité. Si là. Bah décamètre, bah décimètre, ceux qui bah millimètre, il y a des maîtresses. En tout cas, félicitations à Sila Bissalo. Nassili Manouba. Film Oyo sans état d'âme. Et il y a pas beaucoup à dire. Hein. Ça m'a beaucoup choqué. Et d'abord, un comportement, il y a Omari, parce que c'est lui l'acteur principal. Ça m'a beaucoup choqué. Et puis, s'il faut donner comme conseil, parce que dans le bagage, chaque fois que je serai là pour faire les analyses, dans le film et Bisso. Et c'est pour cela, nazo kota mo mukie na lisolo o etali sans état d'âme parce que nous sommes déjà dans le 6e épisode, bientôt là bozo 7e épisode. Bandeko film o etali ngai penza makasi, je crois édifié pe bato ebele, surtout ba histoire ebele salama ya bana poto Congo to yebi ba film on ezala. Bota faisabilité na aussi la seule on a marque qui lelo. Et puis et puis sa cohésion, na temps. Nous n'avons pas vu des bana poto bazara en excès des ailes de bana poto moko simple o lelo OK o rosa ne pe ndenge moko o lege pe na aspect même façon de jouer à Omari, façon de jouer à Pierron Lombas, Tonto Loulou. Tu vas voir vraiment que non eza ba poto lelo eza sou ya ndenge ya kalaté moi na poto yeto ba no banga et danger makasi tout ça. C'est très simple. Il faut la kazaka ebelete. Na ba putain na ba nini non. C'est très très bien et conception et Flavien aussi cool chapeau. Ya sepeli nango makasi, j'ai vite compris que osana ba tic ya Bobo Manoka. Et osana vraiment tic ya Bobo Manoka mais sauf qu'il faut beaucoup encore ajouter hein na ndenge mabete sans faire des critiques. Moi, nazotalo na liso ya réalisateur, nazotalo na liso ya artiste aussi. Na mona batik ya Bobo Manoka, tu peux nous sauver, Flavien. Tu peux nous sauver parce que Bobo n'est pas là. Dans le bango sans polémique, Bobo vraiment, il était vraiment un bon artiste. Amankanga makasi amankarape batebele au Bolanda biso. Dans le but kaza plus que vous, dans le but qu'il fait mieux que vous non, mais ozo couvrir quand même biso ba absence wana ya Bobo Manoka donc c'est bon surtout na film oyo nengola tipo wana en tout cas il y a pas beaucoup à commenter quoi et surtout na séquence bosaki na dozo na resto tango bengi seki un peu de maîtrise un peu d'arrogance et peu donc il y a pas à dire quoi on salon bien kitoko makasi mais naza mo conseil muke na ko pesa pe bande kwa basi oyo baza dessus ndenge mongo na Cardozo ezaka dit peut-être ba passer na biso ande to ba passer et rattrapera biso peut-être na futur tout ça o ebité likambo salaka boye bato bele balobango
Et je m'adresse beaucoup plus à Maman Thérésia. Dans mon Maman Thérésia, Oloba. Et au moins, soit dans mobile solo, il ne faut pas la passer. Soko lingi mwasi na obale kaka, soko banolanda ba passer na ye, ou bala été, ou bano juger. Oui, vous avez un peu raison, mais il faut aussi, tant que le kotala kana rétroviseur, c'est important. Hein? Il y a des films où il faut viser dans le rétroviseur. Il y a aussi un film où aujourd'hui nous sommes surpris. Maman Thérèse, il faut beaucoup plus côté dans le rétroviseur. Plus nous autres mais le lobby langage mususu. Vous allez comprendre que ce sont des films, c'est un message où ils sont important dans ce film est. Mais moi je dirais que Maman Thérésia, il fallait au moins amplifier le conseil dans mon autre Cardozo na kolobaki non. Et même si à la décision on a kanda tout comme ça, toi aussi il faut éviter parce que les ont déjà même l'introduction même la teaser tout le monde est-ce que c'était important kako kende koluka sale ou ex na yo tout ça. Il fallait beaucoup plus marteler sur ça, amplifier yango o boisa bande ko baso ba otala biso na banda ko ke ba éviter na erreur. Au moins muta ko cancelo mabete. Mutam amolimo te, amolimo mosantu te. Hein, tolo bango bien. Mais ezana ba vérité mususu soit ba surprise mususu to kuta na vie. Okomba no sa ba regret, okomba no sa ba illusion, ba no ko sa ba penser. Ou peut-être mutango ko zaper innocent. Alors pour éviter tout ça, il faut yo moko temps ozo vivre chaque jour au moins, il faut le vie nous aka propre. Nous sommes tous des pécheurs, mais au moins tout le au moins par jour tout le temps vous savez na biso bien ndenge nous sommes mes vie o mener vie na yo lobo ozana bezo bala lobo ozana bezo musala yo pour surtout oh ba prophétie bimaka mingi yo to komono ndo roza serviteur de Dieu mettons ba prophétiser pour na yo les présents na yo wana préparer ngondeni na fitir poto bazo prophétiser na basala nzambe certes que eko salama eko peut que s'accomplir. Mais oyoki kaka lobanga oka ba prophète ba lobanga na oza serviteur de Dieu monene ngapena ezaka eloko moko na santango ngamoko mais le présent na oso ba tele vie na yo muto boyango atako ba bilobi o se repentir ba tu musu ba ndima ba tuté pona mabe musu ba sala kala biloko on peut contaka tala le lunde ko mari a s'embrouiller à cause na trouble au pe nazo conseiller que non il fallait pas peut-être Kokenango plus vite comme ça parce qu'il y a des billets qui étaient consommés, il y a aussi des relations. Il y a une relation aux acquis très chère par rapport peut-être à billets. Parce que l'amour n'a pas de distance, l'amour n'a pas de frontières, mais aux gens qui décision très vite, tout le monde nous filme facilité, mais quand même tu comprendre que aux autres regretté par rapport à ba décision zoa qui t'a aussi bi touché pas mon centre zola dans la combo et je dirais pas que dans une expérience nango ou soit je suis mis placé au plus nango ba tout conseil mais non ba fille il y a beaucoup de surprises et des garçons hein? Un bon tonton là mais au talis passé mon sombre au camouin au qui n'a quel est-ce que tu peux accepter ou soit digérer que non fiancé na yo ozomona bimana mama bokilo to papa bokilo na ye même si ça passé mais vous dérangez parce que il y a aussi d'autres vérités que la surprise nango et vous déranger il faut moins de mécanismes il fallait des mécanismes pour peut-être ko arranger le problème la situation donc c'était un bon film autozana obligé il y a bisu tout aux la 7e épisode to ba nini goya est-ce que Cardozo a redécouvert vérité et pas Monsanto Kangabilo kende déjà pas Monsanto. Est-ce que c'est une bonne décision? Moi je crois que c'est une bonne décision parce que déjà qu'on ne peut pas Monsanto a redécouvert la vérité. Alors Cardozo si peut-être Omar a recouru sur na Cardozo d'office Cardozo et bien que n'a pas collègue nanga n'a pas minanga. Est-ce que vous encouragez à rendre visite kuna? Question marque. Donc c'est un bon film Otoza obligé bisotou to c'est la film Otolanda et puis bah prochain tournage au bisotou tout le monde a postage maman étoile soyez la bienvenue. J'ai écouté aussi d'autres bazoya baza déjà en cours papa Alain Mabana et d'autres
Donc voilà, message à tonton Irano Yangwana, nabi coup de chapeau, félicitations à tous les Abakouk. Vous avez toujours soudés, motivés, ya kozonga na nzela. Na mon film est très très bien. Pour ne pas oublier aussi Lissa Siaboutou, déjà 9e épisode, bientôt aux 10e effet. Donc Lissa Siaboutou, coup de chapeau à Vincent Toulouse, une équipe technique Mobimba, sans oublier Serge Louyeye et Jolivier Malongi et Arnaud Moukela, donc Arnaud Moukela aussi. Binotou, au Bozosa Moussala Kitoko, communicateur sur SB. Restez toujours focus na SB. Actualité, na ngomé zalaka babilo moi Mickey. Mickey, minene ali ba film bien beau. Donc merci beaucoup à tout le monde. Tous allez toujours scotché branché na Clé Média Télévision, na Zongi, na Zawana et puis plateau Sikayango décor ali to changer na ba position soligny parce que ça y a biso et voilà quoi. Merci beaucoup tout le monde à la prochainement. Bye bye.